lelo tokolobela makambo etali politico sodomie. Sodomie parce que sodomie par définition esili komona misala oyo ezali komona ete mpunda ya mobali emateli moninga na ye mpunda ya mobali. Sodomie ezali na définition ebele. Kasi définition oyo ya physique oyo toyokendi nango na misala oyo ndenge komonanaka bandeko mingi bakoki koconfirme ete sodomie ezali misala oyo ezali mpe koboyingama na mokolo lelo oyo homosexualité. Homosexualité ezali misala ya nsoni parce que mobali akozwa moninga na ye mobali. Pendant que ba misala ya boye ezali komona ete bibliquement ezali sévèrement condamnable. Na société na biso pe misala oyo ezali sévèrement condamnable. Yango nde tokolobela, est-ce que na société na biso précisément politico sodomie, est-ce que bandeko bazali te dans le présent na dans le passé précisément na société na biso na culture na biso na bamboka na biso ya Congo na bamboka na biso ya Afrique, est-ce que bazali te o basili kokota na misala ya sodomie likolo ya mbongo? Est-ce que bazali te o basili kokota na misala ya sodomie likolo ya kozwa pouvoir politique précisément tozali kolobela awa to ba promotion na misala? Mais bandeko tika na yebisa bino ete makambo oyo ya sodomie ezali kaka koconcerne physiquement te ke mwasi mobali na mobali bamati na mbeto mpo boyi na kosala misala oyo ya nsoni. Mais sodomie emonani mpe na niveau ya spirituel, na niveau mental. Koma mobali azali kokonzama na moninga na ye mobali likolo ya mbongo. Nde tokomeka kokoreli yango. Est-ce que sodomie ezali kaka misala oyo ezali ke physiquement ezali korelie na cohabitation sexuelle? Mais lelo na poka lelo na banza na ngai na bandeko oyo basili bakokota na Skype ntango débat na biso ekozala ouvert. Bokoya komona ete sodomie tokolobela ya lelo oyo ekozala les deux. Sodomie mentale, sodomie physique. Mais sans plus tarder, tika na yebisa bino ete misala oyo ya sodomie oke na Bible komona place Nzambe apekisa yango. Ok, na niveau société na biso komona place bato babamba bango mabanga, bato baboma bango likolo ya misala ya nsoni ya sodomie. Ok, na bamboka ya ndenge na monde, ba gouvernement nyonso ya monde au départ batelemenaki likambo oyo etali sodomie, likambo homosexualité, mpona kokondane bato bazalaki komona na yango, mpona kopinir bato bamonaki na misala ya boye. Na Londres, bato bazali bango mabanga na 17e siècle likola kotante kosala misala oyo ya sodomie. Na Roma okoya komona ete bango bato bamonaki misala makasi oyo ya kosalaka basodomie. Ezalaki matata mingi, ezalaki ete raison baza kosala yango mpona dominance. Ce n'est même pas que ezalaki mpona baplaisir sexuel, mais ezalaki mpona badominance. Alors quelle dominance? Badominance ya liboso ezalaki ete mutu soki azali patron azali na bankole na ye to azali na bato na ye oyo akodirigaka bakobengamaka baesclave. Na ntango ya baesclave wana eloko nini baza kosala bango mpo baesclave batomboka te, mpo baesclave bamimona teke baza mibali, mpo baesclave bamona lokola bana ya basi, mo mwana mwasi souline yango yo mwana mobali bakomiso mwana mwasi. Bapatron na bango bazalaki kotambola na bango, bazalaki kosala kisodomi na banzoto na bango ya mibali, kokende na bango na nsima komatela bango lokola mpunda ya mobali azali komatela mpunda ya mwasi. Raison bazalaki kotiela boye parce que po okonzama, po yo oza sous-tante, po yo esclave omimona ete ya solo nazali kaka diminutif devant patron na ngai. Misala ya boye esalemaki, misala ya boye tina data lelo na bapolitike partout au monde, na baplace bapuissance ndenge na ndenge ya bafranc-maçonnerie, baplace misala oyo ezali kolegela ete mutu alingi kolakisa bino ete na kokonza yo po ya komotenga coup d'état te. Un président akozwa yo atamboli na yo, yo mobali, yo ministre akoti yo, yo sénateur akoti yo. Pona nini? Po ozwa su makasi ya un jour akoteleba te, un jour akoya su koloba te ya korespecte ke mutu oyo akonzamisaka ngai. Misala ya homosexualité, misala ya nsoni wana tosili koloba na culture na biso na organisation ya bato basili kokondane misala ya boye. Bato babama mabanga na lobi yango bazalaki, bato bafutaki bapenalti na misala ya boye bazalaki, parce que emonani te ete ezali action moko inhumaine, eza action moko ya boniama. Mais tokende mpe kotala na kote biblique mpona bino basili koyeba ngai l'impresario Joachim Ezambwana nakozulaka mayele na ngai toujours na Bible. Nayebi na ngai te place nini okende kozula mayele oyo yo
mais aussi longtemps que opesi na minute oyo akofongola litoi na yo mpo akoyoka ngai naloba alors tika mpe toyoka na ete bima kote nini ngai nakokenda bongo ya na bakritike na yo bongo ya na badetail na yo mais mpo na biso bakretien tokokendaka na bible place lumière na biso ezali place mwinda na biso ezali place connaissance na biso ekoutaka epai na nzambe ezaleli place lobiko na biso mpe ezali yango wana toyebi na biso mokanda oyo okenda kotanga yango te wana tokofongola deba yango awa sikoyo te na mokanda ya Lévitique au chapitre 18 verset 22 tina verset 23 oyo baza na biki na papier bandeko na ngaboke na kosimba tokotourne mingi na kokompare sodomi ezali koleka na bapolitike na biso sodomi ezali koleka na basénateur na biso sodomi ezali koleka na baplace ya ndenge na ndenge po mboka mobimba likolo ya batata oyo biso toza kotiela elikia baoyo tozali kovote kende représente peuple mina ntango bazali kokende kuna bazwi bango lokola bana ya basi na misala ya sodomi na misala ya sodomi spirituellement baza ba plein de corruption yango wana tokoanalyse makambo na bango na kimpeve d'abord nsima toye kokota na vie na bango nsima toye kotala soki biloko oyo mpe ezali komwana te kati na société na biso alors ya liboso tozali kokende na yango sikoyo tout de suite sans plus tarder mokanda ya Lévitique 18 22 23 ezali koloba ete okoki kotambola na mobali na lolenge okendaka na mwasi te wapi na mbeto elingi koloba ete mokanda ya nzambe ezali kopekisa se vraiment yo mobali okoki kozwa moninga na yo mobali te mpo okende na mbeto te lokola ndenge okotambolaka na mwana mwasi na mbeto parce que intérêt ezali wana ezali mpona kobota yango wana makambo yango ekosalemelaka me yo nozwi ndeko na mobali mpo bokende na mbeto mpo okende kosala nini makambo esalema mpona kobota eske bokobota question monene yango wana tozali na yango soki bokobota talo quel intérêt mpona plaisir quel plaisir nzela ya bamama na biso basala yango de façon ke ekosekretaka balibrification de façon ete na ye na yo bino mibale ntango bosangani bokaboli esengo me oyo misala oyo ezali komona na selo barecherche ozali kosala ete ezali misala moko yo mobali ozali kopesa nzela na yo ya place okosumbelaka nzela wana eza na mafuta te nzela wana eza na lubrification te nzela wana ekotikala jamais kopesa yo plaisir eloko nini ezali kosepelisa yo okende kozwa nzela ya nyei okende kopesa ona moninga na mobali mpo moninga no wana ye asepela yo osepeli na nini question liboso tozali na yango sodomi oyo tokompara yango na niveau spirituel mpe soki ezali na nzoto te me soki ozali kosala yango tokotala oza kogane nini yo sénateur mpo okende kondima bakonzamisa yo na mokonzi bakonzamisa yo na mbongo bakonzamisa yo na système politique oyo ezali ete sala boye zwa mbongo yango oyo swala boye ndima tokolobela makambo oyo mpo toyeba plaisir nini yango ozali koyokaka yo sénateur yo ministre yo député yo PDG yo mutu nyonso tosili kopesa yo responsabilité publique ekekende représente biso mpo okei kuna bazwi yo lokola mwana mwasi plaisir nini ozali komona mpo na ntango peuple oyo aponaki ofanda wana peuple oyo lelo trahir ye na bakontrat ya ndenge na ndenge ya kozwa mbongo ya leta kobuka yango sodomi politique nde yango tokolobela oyo nyonso asili koyeba te asili kolia deja musuni basili kosodomize ye verbe sodomize awa tokolobela yango kaka na ntango mobali azwi yo na mbeto te tie ezali mpe kosalema me tokolobela yango mpe na ntango yo sénateur osili kokota na contrat bakontrat oyo ozali kolia yango bakontrat oyo ozali kondima obuka peuple atiaki yo wana biso bapeuple na date ya lelo oyo représenté par ngai frère na bino Joakim Ezambwana nazali koloba ete osili kokonzamisa mboka na yo osili koyokisa biso bapeuple soni me tozali koya po toyeba estce yo sénateur ya boye yo député ya boye moto okomi na bacorruption ya sodomi tofote yo lisusu na tour ezali koya na ntango bopanzi mboka yo mutu basili kozwa na sodomi na système politique yo mutu basili kocorrompre pendant que ozali wana po représenter peuple estce na vote ezali koya topona yo estce na vote ezali koya bapeuple tokontinue kovote batata oyo basili kosodomize bango d'une façon ou d'une autre kosodomize yango na nani tokoyekola biloko oyo me tozali kaka na mokanda ya Lévitique 18 22 23 tozali koloba ete osali misala ya boye yo tata kozwa moninga na yo tata kotambola na mbunda elingi ezali abomination abomination elingi koloba nkele elingi koloba bisanzi elingi koloba biloko oyo ya mabe ya sali te ezali kobima na nzoto ya mutu misala ya boye osili komona na yango bible ezali koloba ete ezali nkele
okoki mpe kotambola na nyama te ndenge oyo kotambolaka na mwana mwasi. Yo mwana mwasi, yo mwana mobali, okoki mpe kotambola na nyama te. Mpona nini? Parce que ezali perversion. Perversion ba oba sili koyeba yango elingi koloba ete au grande impossible réalité oyo nzambe bon siko yo ozali kotambolaka na nyama mpo bokota ni kisimbi. Oui, na politique na biso bato bazali kotambolaka na banyama. Osili koyeba na ete mutu oyo azali traître, mais ozali kotambola ne parce que osili kozwa mbongo. Misala bo ozali kotambolaka na nyama. Yo mwana mwasi ozali kotambolaka na nyama po bota nini? Bo otambola na mbwa na yo. Otika ete mutu na mbwa basangana comme ça totala makolo ya mutu yango ekozala ya mutu. Et puis mbwa ya pesa elongi na et puis yela biso monstre na société na biso. Yo mobali ozali kotambolaka na mbwa ya mwasi sava kende botisa tika yo tia mai na yo mbwa mpe atia oyo ayeba ovi epuis tika totala ete ntango bokosangisa soki makolo ekozala ya mbwa bongo elongi ebima ya mutu yela biso ekilamu ya sika na mokili oyo wana nde tozali kobenga perversion. Perversion na politique na biso solo ezali place perversion na politique na biso ezali komona ete koma yo kende kosangana na bato ya babikolo ya bamese mosusu likolo ya mbongo ondimi mutu oyebi kutu seve na ye te ondimi mutu oyo azali kutu mutu moko oyebi kutu na vi na ye te okende koaccepte azwa poste akende kozala awa parce que okolia musuni na ye parce que alesi yo musuni parce que bokopere na ye me ye azali na nature mosusu yo mpo ozali na nature mosusu nde place oyo mokanda ya Levitiko 18:22 Levitiko 18 bana 22-23 ezali koloba ete okoki kotambola na nyama te yo mwana mobali te yo mwana mwasi pe te parce que bokokoze lisumu eta lisumu kutu te mais c'est une perversion donc bamonstre bokoya kobota. Est-ce que na société na biso baquestion tokokenda ngo na première partie na biso oyo avant tokende kozwa répondre na biso bamonstre bazali kobotama te question munene tozali nango na société na biso oyo. Est-ce que na ntango tozali kosanganaka na babikolo oyo tosili koyeba te na ntango tozali kosanganaka na bato oyo tosili koyeba na so bamerse na bango kutu te bauti wapi? Est-ce que tozali kosala perversion te kati na culture na biso kati na société na biso kati na système politico na biso même amani kama tozali kokenda kozala sodomise bandeko na ngai tika tokende kozwa repo na biso ya liboso ntango tokozonga ngai frere na bino Joakim Ezambwana de wana tokokontinue koyeba etape nini yango yose mibale tolingi kokenda yango ndeko na ngai kokende mosika te ntango ngai molumbu na bino frere na bino Joakim Ezambwana nazali kokende na frere na biso kule mato mpe aye na biso nzembo na mwana nzambe bukalonga nga kiese yaya. Haleluya. L'impresario Joakim Ezambwana na popa lelo yo bandeko bozala connecté na 3xwradiolisolo.com place ozalika kolobela makambo etali est-ce que la politico-sodomie qui est babiloko homosexualité na kati na baposte politique ezali komonana te place oyo sodomisation tozali kolobela est-ce que bapolitisien biso bazali sodomise te est-ce que bapolitisien biso bazali komipesa te na misala ya sodomi mpo bakozwa pouvoir meki sodomi oyo tokolobela lelo oyo tokokenda ngo na baangle ebele parce que ezali kokonzama na moninga na yo mobali bamama na biso na este bazali kokufa bazali kolela nani yango wapi mibali bakoya kobikisa biso tosili kopona basénateur tosili kopona baministre tosili kopona bato ndenge na ndenge po bakende kodefendre mboka na biso mais soki bato oyo basili kozwa mosuni na bango basili kozwa mbongo na bango bongo makambo abare yango kaka est-ce que oyo ezali sodomi te question tozali kodebatre na mboka lelo est-ce que gouvernement biso ezali sodomise te basénateur tosili kotia na baposte est-ce que bazali sodomise te ngai frère na bino l'impresario Joakim Ezambwana kokende mosika te Alléluia.